bintu bimureka bya mwenya bule uri muri mamuri w'umuntu mukazi bamushunda muka sabisha suwe Oya bisangani kulenga bilino akomi kulenga mafumo akomi Très chers internautes, Banapoto, Binomo Boebu, Sozara toujours, Vision Plus de recherche et information. Les lots dans le cadre du premier anniversaire, une année à Union des démocrates pour la Renaissance du Congo. Et moi, Namboka Bruno Mavungu, Oazala qui ancien secrétaire général, il y a parti à Kondo, Etienne Tshisekedi, IDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les lots à Obsession Makanisinae, Nakat, il y a discours à aborder la question entre autres situations politiques, Yamboka, entre autres organisations à l'élection. Est-ce que l'élection aux alatés, parce que moi, Namboka Bruno Mavungu, à l'obia soutenir Bruno Tshibala, Toroé Balelo, leitmotiv, sens dini, après ce discours. Alors moi, Namboka Bruno Mavungu, bonjour. Bonjour. Moi, Namboka Bruno Mavungu, dans le cadre du premier anniversaire, il y a parti politique, Union des démocrates pour la Renaissance du Congo. D'abord, il y a beaucoup de discours na Lingala. Oui, discours Nabiso, en fait, Tolobaki, Poani Tosalaki, IDRC, parti politique à Sika, alors que Tozaki déjà na 4 partis. Discours Nabiso, Ezaki, Makambo Italie, situation socio-économique na Katamboka. Discours Nabiso, c'est aussi situation politique na Katamboka ndenge zali. Mais na kata discours pe to lakisi ndenge nini to lenge nini to koko bima na situation yango. Alors moi Namboka Bruno Mavungu na discours na yo to relever ba koko so tikanga lo baboy parce que d'une part au lobby que aux adhérés à l'action sociale, il y a l'action, il y a désobéissance civique, il y a rassemblement, il y a force politique et sociale acquise de changement limité. Mon lobby qu'on soutenir peu moins Namboka Bruno Tshibala pour la élection. Alors que ngaina yo toyebi ke élection no ezate. On est à contradiction té. Ezali nango contradiction té. Ezali nde mayele. Parce que tango bazo est nommé ba premier ministre. Kuna ba nommé premier ministre. Bino mon lobby aza yete. Non, yewanate. Mais bozo ça la jeu yanan. On dirait aux place fixe, tous en position fixe. Non, non. En même temps, de soutenir l'action, il y a force, il y a rassemblement limité. En même temps, de soutenir. Justement, objectif nabis un dialogue et ça gouvernemental. Objectif nabiso et ça élection. Alors, to koti sikoyo, ba koti biso na jeu ya konomaka ba premier ministre. Il a fallu to kata bango ko soutenir moko batie. Alors, même à Bisson, ma élection, Moutouan n'a qu'à sentir poids, pression. Mais tant que vous avez soutenir Yété. Entre-temps, à Fandouana, à Zolia Bambongo Pamba, tout en sachant qu'il ne vous doit rien. Alors, Bisson a gagné dans les rois. Vous allez reconnaître que Sami Badi Banga pas les Mbongo Pamba. Oui, mais écoutez, Bisson te soutenir Sami Badi Banga, te soutenir Tshibala. Biso objectif na biso to ken lak na dialogue et ça ba élection et ça gouvernement. Alors siko baninga bango bakamati gouvernement comme objectif. Alors biso na sur ce point là to ko marcher ensemble. Alors biso to soutenir Tshibala parce que Tshibala lobaki to ken na ba élection na décembre. Mais là, comme ça, Namboka Bruno Mavungu, nakota la mambi mako leka Namboka, nakota la processus enrôlement balancé qui. Et comme écoute une souka, t'es au Kenya élection nini. Est-ce que ça qu'on dit ma élection? Écoutez, ngai nazo qu'on dit ma élection. Ba élection, il faut y salam. Parce que quand on a élection dès que sans Kassai. Tu ressens le transfert de pouvoir. Oui, ça la paix ma casse. Sans Kassai, parce qu'il y a Kassai n'a bandité. Enrôlé. Parce qu'il y a 4 mois. Ba problème yango wana. Il faut volonté de part et d'autre pour que l'enrôlement soit salama. Donc il y a une élection. Pour nous,
le point des élections reste l'objectif. Yangonde objectif. Alors, le BIP na quatre discours que UDRC est ouvert à toute forme de négociation. Mais moi, Namboka, Bruno Mavungu, au ligne négociation, ça est sous format nini, à l'oligne nini. Peut poney aboutir na nini. Écoutez, yo mutozoye bisangai que doute koti quant à organisation de l'élection en 2017. Est-ce que ceux qui ont bazolo bawana 2017 décembre élection est salamité. Ceux qui n'ont pas lobby, bon tozuma ba kokoso na kanisi na mois de février et koko salam. Est-ce que natang wana tozana besoin de dialogue ou bien bon na boté. Mais bazolo baté, c'est-à-dire que nangambu kuna bazana na ba problème yako senga biso. Alors, ceux qui bongo bazana problème te. Parce que pour la opposition, et c'est là qui dialogue, et c'est là qui. Makamuni une opposition à quelque chose. Mais pour la bango, ceux qui président de la République, azana makam, yakoyebis. Il faut qu'on y aille. Mais bango babi Kabila te na décembre, mambinyo so makambonyo so esili. Yango net tozoloba, mais biso tolobi bo différence na bango, c'est que biso tolobi alternance à pouvoir et salama nandenge ya trouble été. Alors moi Namboka, il faut que Kabila a cédé et s'il na malembe et que ça l'appelle honneur naïe. Moi Namboka Bruno Mavungu na kati ya discours na yo osengi na ba opposition nyoso bazana kati ya institution que mandat na bango électif déjà eleka ki babima na ba institution. Tozonge pas itokende. Na ba institution on sotoke na Assemblée nationale. Majorité zalaka bazalaka belé. Bazalaka majoritaire tikanga na lo babongo. Banani ba voter loi électorale. Wanza ko favoriser glissement te. Donc on favoriser glissement te. Au contraire toujours favoriser glissement tango biso ba opposant bazolanda bango na ba institution na bango. Ba lakisa, ba opposant ba lakisa que bango baza fidèle na volonté ya peuple. Azoaka 5 ans na yesili à respecter. Au monde bango kuna bakolanda pe. Il faut pas que opposition alanda majorité. Il faut majorité alanda opposition. Moi, je Bruno Mavungu, le commis d'honneur des leçons, na kosenga na ba opposant ba bima na ba institution, mais yo PR Tshisekedi ya Boyaka, ba ikeba kinde dialogue ya UA. Yo kinde ke buka mibeko, o viola ki pete. Na viola kate. Dialogue wana kuna makamunyo to sali pour que token na dialogue. Tout était OK. Etienne Tshisekedi a bengisi Batu na Genval. Discours, il y a ouverture comme discours, il y a clôture, tous aucun dialogue. Na yebio et salamaka, poba mema Etienne Tshisekedi nanzela mususu. Mais simba kapete, parce qu'en fin de compte, va rejoindre biso na dialogue. Koleka. Non, bango baza batu baninga na biso wana bazaki na schéma na bango. Baninga na biso wana lokuta mabete bazaki na schéma et dialogue te. Et ba meme Etienne Tshisekedi na schéma wana. Et pour yeba que bango ils a problème, baza na problème mususu na Kabila, ils a problème ya partage du pouvoir. Tant ba moni na OIA opposition arrachée, primature na côté ya opposition, ba yeko changer, ba komi pe na schéma ya dialogue. Et ce côté ali bien, ba kei na dialogue ya 5 ans et l'autre panzi bango kake l'autre ya primature. Primature biso na oya et panzaki biso te. Bano ba solution to komaki na ba solution. Et ce qui les oko boité et que chef de l'État a moni que peut-être makambo moko ye azoko sama ou bien azoko bangela asengi batu bakutana, il faut que ndeko yokaye. Ce n'est pas que nécessairement que ce que toyokani que tokabula sous makambo gouvernement. Kuna vous voyez que le gouvernement yangonde zokabula
Question Souka, aux alaka en opposition. Mais makambo tozoloba watango tolobi ba opposant ba opposition à solo solo. Ba opposant ba bendana na institution. Vous croyez que eloko wana ezoko plaire na ba majorité que batika la bango moko? Parce que justement notre problème toza na majorité te, toza na rassemblement te, toza na katikati. Ce qu'on a katikati wana o bazoko sa population biso tozoko dénoncer bango. Tolobi bobi mananu toyeba nani mutakotika la kuna. Population a komona parce que ba jeo ya koloba yope ozali ko glisser oza hors mandat okende kofunda ka baninga no. Yobi mananu. Problème wana to poser, ce n'est pas que zoko atteindre kaka ba opposante, même majorité a sepeli na yangote. Et c'est ça qui doit se faire. Alors moi Namboka Bruno Mavungu, merci beaucoup, merci Nabaï Balandia Vision Plus Télévision, merci beaucoup Nabana Poto au Balanda émission dilo ba moko pona ba Rolanda. Mais bazala kaka na ilikia kembo surtout diaspora congolais. Bazala na ilikia que mboka ata ndenge nini classe politique tokosala makasi pour que ezala na conscience que mboka ngo eza mboka ya bato, eza mboka ya banyama te. Tosala tout que M. Kabila akende tokende pe na élection to élire batu oyo basengeli bakamba mboka pour les années à venir. Ngai nazana elikia wana bango pe bazala na elikia na. Merci beaucoup. Ezalaki wana mwana mboka Bruno Mavungu Poiti azali mokambia Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Union des démocrates pour la renaissance du Congo. Notamment Sirabana Congo, Bana IDC. En tout cas, Bana Bruno Mavungu Poiti. En tout cas. Ekele. Bintu bimwekade amwenya bule. Ujumune mamuri umuntu mukani. Mamushundu muka. Sabisa suwe. Ekele kumukuila. Mwekale kwa dore. Ujiba mamu muni. Vraiment. Aho kwa kumamu wangu. Ekele. Oh. Hey.
binisa kwetu. Binisa libumu. Osango eloko vraiment. Osango eloko. Ah, te. Oye makambu ya kitoko ya bien. En tout cas, Maman Zotal. Hey. Lelo tokoloba satisfaction eza makasi mais ezokosenga courage ndenge président fédéral ya Tchango alobaki awa ezali problème ya courage ezali mingi bato bapozaka ba problème matériel ba problème financier mais soki natali bato tokutani na IDRC ndenge tozwaki volonté ya créer IDRC en moins de 4 mois. Donc la même année 2016 tozwaki mikanda na biso ndenge sengeli na mboka na biso République démocratique du Congo. C'était un problème de courage, batou se privé et bapesi mbongo et tozwi mikanda ndenge lelo servi ya IDRC ezali par rapport ya courage ya ba membre fondateur mais aussi ba membre nyonso o bazokota epai na biso yango meme ezala journée du 15 août 2017 ezala journée ya lelo ezali kaka courage, détermination oyo bana IDRC bazali na yango na amour ya parti na bango na muke ya motu nyonso tozokoka kosala misala ya minene et toyebi que tokotambola tokokende musika pour que IDRC ayeba ko remplir ba objectif na ye. Le président fédéral nous a dit ici que c'est beaucoup plus un problème de courage. Et biso, malgré ma difficulté, et sali, toko zanga courage wanate, toko zala toujours déterminé pour que tokende liboso. Makambo etali mboka na biso parce que tofandaki kamwa mingi bajour ebele tozokoloba mingi te et parce qu'il fallait d'abord se rassurer que tango ozokozwa parole mpo olobela makambo ya mboka oyo ozali na bato na nsima na yo oyo bazotinda yo oloba koloba pamba te il faut oloba tango ozoloba que
ezali position ya IDRC ke bato bayeba ke IDRC azali na bato etango ozokoloba bato nyonso balobi c'est l'UDRC qui a parlé et c'est la volonté de l'UDRC. Maintenant tozali assuré que tant nous se kozalaka ba problème na kati ya mboka l'UDRC a kozanga kopesa opinion na yete parce que l'UDRC existe ezali fiction te mais ezali ba millions ya batu bazo kolanda biso et que ba comprendre biso au sérieux tolobaki ndenge tozomona na mboka na biso ba problème ya social ba passe ezali ebele mboka ebebi makambo ata moko te ezali kotambola te classe ya bana batangi bosouffrir po ke bana batanga etango basilisi misala ezali te mwa ndambi ya bato bazosala na kati ya mboka makambo ya basalaire ya malunga ezali te donc baproblème nyonso ezala na hôpital bakisi ezali te il faut que yo moko moto ozobela osomba bakisi na talo ya makasi bato mpe bazokoka te baprofesseur ezala na primaire na secondaire na université bazali mal payé misala ezali te bausine ezali te baindustrie ezali te mwandambo ezali bazofuta mpe malunga te makambo nyonso wana yango nde tolobaki mardi na conférence de presse na biso nakanisi bato ebele babengi biso parce que balandaki na niveau politique toyebi ke crise ezali ya makasi crise ya makasi oyo ezali provoqué na baélection oyo esengelaki baesalama na décembre 2016 esalamaka te parti na bino IDRC tosalaki mosala po que tension ya kokitisa tension na kati ya mboka tosalaki makasi po que bato bayeba kosolola ntango bato bazalaki convaincu que il faut kosolola Union africaine atindaki envoyé na ye Monsieur Edem Kojo parti na bino IDRC to hésitaki te tokendeki na dialogue wana na Union africaine ngai moko président national na secrétaire général tokendeki na kati ya dialogue kuna na kati ya dialogue tokangaki bamibeko tozwaki barésolution accord esalamaka biso tosigné accord wa basango bazalaki na biso na kati ya dialogue bamonaki ke baninga na biso mosusu ya opposition bazalaki libanda esengelaki ke bango mpe bazala inclus eye kosalama deuxième dialogue oyo tozoloba dialogue ya Senko Saint-Sylvestre parce que dialogue wana bakor nango ezalaki signé le 31 décembre 2016 nalakisaki awa na conférence de presse eza l'accord ya 18 octobre 2016 eza l'accord
il y a 31 décembre 2016, ce qu'on a dit très bien, point nyonso, oyo biso tozwaki na OIA, ce sont les mêmes points qui ont été repris l'accord il y a 31 décembre. Différence à mon kaka ezali provenance ya premier ministre. Kuna na accord il y a 18 octobre 2016, balobi premier ministre, bien qu'en général dans les désaccords, premier ministre abima na opposition politique, kuna tolobaki kaka batoyo basinyaki accord, premier ministre abima na kati na yaba. Kuna pena na accord esalamaki le 31 décembre, kuna balobi premier ministre esengeli abima na kati ya rassemblement. Mais biso na accord de 18 octobre, tant va nommer premier ministre Sami Badibanga, à ta discussion moko ezalaka te. Biso nyonso tondimaka, biso nyonso soutenir gouvernement Sami Badibanga, parce que biso nyonso toutaki na Union africaine. Objectif na biso ezalaki que tokende na kati ba élection pour crise wana esila. Donc problème moko esalamaka te, Sami Badibanga sali gouvernement na ye, biso na bato bazaki na kati ya gouvernement, na bato bazaki na libanda ya gouvernement, biso nyonso to soutenir gouvernement pour gouvernement ayeba komema biso na ba élection. Na accord ya le 31 décembre, bamipesaki mingi objectif na bango ezaki na kati ya gouvernement. Et na désignation ya gouvernement, ya premier ministre, eye kopesa bango division ya monene. Biso na Union africaine division moko ezalaka te. Biso bien biso, biso en avant biso, ensemble, ensemble, liberté biso, vérité biso, biso vérité biso, ok, ensemble, ensemble. Biso, bon, tolobaki français mardi pour la presse. Évidemment, les noms, tolingaki to s'adresser à na batu nyonso, mais batu ya presse balobi esengeli toloba na français. Ok. Nous avons dit tenir les actions, notamment les marches et les villes mortes. On peut dire qu'à ce stade, l'UDRC compte soutenir les rassemblements de l'UMT dans ses actions, dans sa politique. Je crois que c'est comme je l'ai dit, on ne soutient pas les actions de quelqu'un. Nous avons proposé une action. Ce n'est pas une action de l'UDRC. C'est pour la République, c'est pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Combien de fois je dirais, je ne suis pas dans les rassemblements. Je ne suis pas flatté par quoi que ce soit pour que l'UDRC soit membre du rassemblement. Mais s'il y a des actions qui concourent à la résolution du problème qui se pose, le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de l'alternance au pouvoir. Ce n'est pas un problème de partage du pouvoir, c'est l'alternance du pouvoir. Alors, si les rassemblements,
Si l'UDRC ou un autre parti de l'opposition, ou même la société civile, projeter, programmer des actions, et des actions que vous trouvez raisonnablement concourir à faire avancer les problèmes qui se posent. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Donc on n'est pas là pour soutenir tel ou tel, mais on doit adhérer aux actions dès lors que ces actions-là peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Merci beaucoup, Président. Aujourd'hui, l'UDRC vient de totaliser une année. Je crois que votre discours d'aujourd'hui doit être axé sur les bilans et les perspectives en ce qui concerne votre parti. Vous l'avez dit que le 1 an a été consacré à l'implantation du parti et cap vers les élections. Comment comptez-vous vous y prendre au niveau sur le plan politique pour pouvoir arriver à vos objectifs en ce qui concerne l'année qui commence? C'est ce que nous venons de dire. Nous avons dit que la première année, effectivement, était consacrée à l'implantation du parti. Évidemment, cette implantation va se poursuivre. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un continent, la RDC. C'est un grand pays. Donc, nous allons continuer. Aujourd'hui, il y a une certaine incompréhension, je l'ai remarqué, avec les journalistes que vous êtes déjà le mardi, comme aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à bien comprendre notre ligne de conduite. Donc, il va falloir que nous puissions beaucoup communiquer pour nous faire entendre par les journalistes que vous êtes et pour que vous-même, vous puissiez relayer notre position face au public. Donc, vraiment, nous serons très ouverts aux médias parce que nous devons communiquer beaucoup. C'est beaucoup plus ça que nous allons faire pour justement, parce que pour le moment, non seulement nous implantons les partis, mais en même temps, nous sommes en train de choisir, de désigner, si pas encore formellement, mais nous devons voir un peu partout où le parti est implanté, quels sont les leaders qui peuvent être les nôtres pour toutes les étapes des élections. Et si jamais les élections sont organisées en décembre prochain, vous comptez être candidat? Non, ça c'est la dernière question. Non, être candidat à la présidentielle, c'est une grande résolution qui requiert l'attention ou l'assentiment de tous les partis. Donc c'est au Congrès qu'on peut désigner, qu'on peut se décider d'être candidat. Et voilà. Donc c'est au Congrès, c'est pas à moi de dire que je serai candidat ou que je ne serai pas candidat. Non, c'est pas moi qui dois dire. Ok, merci beaucoup, cher ami de la presse. Non, c'est fini. Non, donnez-lui une qui derrière. Monsieur le Président, dans certains couloirs, on parle déjà d'un probable troisième dialogue. Quelle est la position de l'URDC? Non, notre position est claire. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, c'est un parti ouvert. Ce n'est pas un parti radical. Le radicalisme, nous savons, nous l'avons vécu, nous l'avons pratiqué, nous connaissons les résultats. Nous sommes ouverts. Mais on ne va pas dans un dialogue pour partir. J'ai dit, nous avons eu 2 dialogues. L'opposition, dans son ensemble, était satisfaite. Et nous avons cru qu'avec ces 2 dialogues, on pouvait aller aux élections. Aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'il y a la crise persiste. On parle d'un dialogue. Mais je crois qu'il faudrait que cette fois-ci qu'on sache qui veut que ces dialogues puissent se tenir. Parce que l'opposition, pour elle, le dialogue a eu lieu. Ou les dialogues ont été convoqués et ont existé. Que l'opposition a donné tout ce qu'il devrait donner et a obtenu tout ce qu'il devrait obtenir. Néanmoins, toutefois, si c'est le président de la République qui pense qu'il a quelque chose à dire, je dis bien si c'est le président de la République,
Parce que je vous dis que la crise actuelle, c'est l'alternance au pouvoir. Donc, c'est le pouvoir de Joseph Kabila. Si c'est lui qui dit « venez m'écouter, j'ai quelque chose à dire », je n'ai pas pu dire dans les deux dialogues, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Mais si c'est lui qui demande, je crois qu'en ce moment-là, c'est très important qu'on y aille. Okay. Il va pour la survie de la République. Ok, merci beaucoup.